zeti wogela mama mwilungeyewa tusisa mukwenda fina mena sedeto basi bonzengo waze ngoka kasi bwei basi zeti wogela mame mbenge wena kipomela keto kuzulu pasye bimbevo dampila mupila bituokele utani masumuko kena tulombele buna sitwa mana ombela utani masumuko kena tulombele buna sitwa mana ombela mame menge wena kipomela keto kuzulu pasye bimbevo yampila mumpila bituokele kutani masumuko kenda tulombele buna sitwa mana ombela kutani masumuko kenda tulombele buna sitwa mana ombela mama mwi kujabana utusone zola kwa kembela kemwezulu seukulumuka mama mwi kujabana utusone zola kwa kembela kemwezulu seukulumuka mama mwi kujabana utusonge zola kwa kembela kemwezulu seukulumuka munakemo twizikembela nani wazaya beto sitwa kembela kwangeye mama twisitidira mama mwilu ngeyingujabana utusonge zola kwa kembela kemwezulu seukulumuka mama mwilu ngeyingujabana utusonge zola kwa kembela kemwezulu seukulumuka mama mwilu ngeyingujabana utusonge zola kwa kembela kemwezulu seukulumuka munakemo twizikembela mulumwe kikyasilulu nani wazaya beto sitwa kembela wangeye mama twizitidira mama mwilu ngeyingujabana utusonge zola kwa kembela kemwezulu seukulumuka mama mwilu ngeyingujabana utusonge zola kwa
Sabino ni panda ya molimo. Afugo sepela.
liyo solo. Mama mwilu molobeli wa mabota. Maso toyembe liyo solo. Mama mwilu molobeli wa mabota. Maso tokumisi yo solo. Mama mwilu molobeli wa mabota. Maso tosanjoli yo solo. Mama mwilu molobeli wa mabota. Maso toyembela yo, tokumisa yo. Mama mwilu molobeli mabota. Maso masanjola yo. Wende ujani molobeli. Toyembela yo, tokumisa yo. Mama mwilu molobeli mabota. Maso masanjola yo. Wende ujani molobeli. Toyembeli yo solo. Mama mwilu molobeli wa mabota. Maso tokumisi yo solo. Mama mwilu molobeli wa mabota. Maso tosanjoli yo solo. Mama mwilu molobeli wa mabota. Maso toyembeli yo solo. Mama mwilu molobeli wa mabota. Maso tokumisi yo solo. Mama mwilu molobeli wa mabota. Maso tosanjoli yo solo. Mama mwilu molobeli wa mabota. Maso toyembela yo, tokumisa yo. Mama mwilu molobeli mabota. Maso masanjola yo. Wende ujani molobeli. Toyembela yo, tokumisa yo. Mama mwilu molobeli mabota. Maso masanjola yo. Wende ujani molobeli. Toyembeli yo solo. Mama mwilu molobeli wa mabota. Maso tokumisi yo solo. Mama mwilu molobeli wa mabota. Maso tosanjoli yo solo. Mama mwilu molobeli wa mabota. Maso toyembeli yo solo. Mama mwilu molobeli wa mabota. Maso tokumisi yo solo. Mama mwilu molobeli wa mabota. Maso tosanjoli yo solo. Mama mwilu molobeli wa mabota. Maso toyembeli yo solo. Mama mwilu molobeli wa mabota. Maso tokumisi yo solo. Mama mwilu molobeli wa mabota. Maso mama mwilu eloko nini tokoki kopesa na yo. Mama
mama ya mabota mwilu kombo nayo na minoko na biso kozala ya bikeke na bikeke mama mwilu zwalo kumu nayo mama mwilu yone ozali mama ya mabota mwilu kombo nayo na minoko na biso kozala ya bikeke na bikeke mama mwilu zwalo kumu nayo mama mwilu yone ozali mama ya mabota mwilu kombo nayo na minoko na biso kozala ya bikeke na bikeke pasi ya bamvwala yo ndimaka yango onyopama ya mokili yo ndimaka yango obatela libongo yo ndimaka yango nasikosuwa nino omoindo alika pasi ya bamvwala yo ndimaka yango onyopama ya mokili yo ndimaka yango obatela libongo yo ndimaka yango nasikosuwa nino omoindo alika mama mwilu zwalo kumu nayo mama mwilu yone ozali mama ya mabota mwilu kombo nayo na minoko na biso kozala ya bikeke na bikeke mama mwilu zwalo kumu nayo mama mwilu yone ozali mama ya mabota mwilu kombo nayo na minoko na biso kozala ya bikeke na bikeke pasi ya bamvwala yo ndimaka yango onyopama ya mokili yo ndimaka yango obatela libongo yo ndimaka yango nasikosuwa nino omoindo alika pasi ya bamvwala yo ndimaka yango onyopama ya mokili yo ndimaka yango obatela libongo yo ndimaka yango nasikosuwa nino omoindo alika mama mwilu zwalo kumu nayo yone ozali mama ya mabota mwilu kombo nayo na minoko na biso kozala ya bikeke na bikeke mama mwilu zwalo kumu nayo mama mwilu yone ozali mama ya mabota mwilu kombo nayo na minoko na biso kozala ya bikeke na bikeke pasi ya bamvwala yo ndimaka yango onyopama ya mokili
também viram esta dia, mas estão doentes nas camas, nos hospitais, em toda a área onde se encontram. Nós nos encontramos em saúde, e por isso nos encontramos nesse lugar, a louvar esse dia e santificar esse santo dia para a comemoração, para honrar essa mãe que cumpriu tantos sofrimentos, que cumpriu tanta miséria sobre essa obra de dia, sobre essa obra possa permanecer até dia de hoje. Nós temos, como descendentes, nos encontramos neste dia, neste momento, pedimos a Ti, faça-nos os três mares que afirmamos para poder. Tugalan fish tu, tu asal lah, kita nak mana tu semua
no papa itulah tasalla lakini sala mama mwenye una maza ile sala hivi ya kuna dizer yeye hapo ile inshallah kuna dizer katu baada ya kuzenza papa katusome kuzima watu wa yule kutokana na mdomo na kiaki papa msani sana ya uhuru ya mama mwenye mkewe hizi siku ile kwa yana mama pamiti yeye mama mwenye mawoto ngeke mkofila kitu kutoka vika ngeke kupita maisha teno ngeke wakala kikofila kitu tala mashukuru matala vimevyo kwa mwingine bina bina kusapela bakaka zetu tala mfano wopele mzaya mvimba kumeni tala ziaksida za masua tala ziaksida za vyo tala ziaksida za mpila papa tawa wote msaka za baba wote bado mafui papa kwa mageni kana kutuka mama mmoja kana kofila kitu ngeye kuja bana kutufila kana papa ududila katika wote katurete bomba kumema kwenda kuna masemeto pebezi ya kuna beto kaka ufanye kata mapima amena yetu twafuata makimwanda mingunga tupikindila mfuni madonde tukalunga kuzoba kwani nkibu kutukondo no papa mjamo na mawoto mapima na tukongo watayamu na tila zambi tayamu na ya zambi takatu kama na mabao mabatu manza tala mageta tanzami fumuishu yegeta takamata fukuye muini fufuke tupange nina kanchi fumado katele yoga yesala mamomo Mungu atole siku sajila wale vitumuno katata mwana pele nzuri kwa pele mosi mtu kufikia ile mosi kanchi sasa zetu papa tamulana fema twalala mana kutumi na tokana mika mia mwa twalegla mosi twakambuta mosi mama Mungu amara tuije da familia ngeye papa ndibika na vende mazetu no mama wonzo mlele msaki zuida zikalikala mama widina kula mwana mosi na tuije da familia raporo ya kesi ya mbote ka mpasi luvuva malani lufa lusaki babibe de satu bisa dua kasi kabadele dua kadale itu kabadele itu mana kubidi belum jauh kwa mana mosi papa kufilakan ni bana basi kuna nzo baka kama mpita baka kufikia kiasi papa kufilakan ni bana mosi belum jauh mamwenu ngeke kufilakan lusa kuno tulo mele utukana yenga kufika kisalukia wakala mika miampa baligla mosi so kumbila mosi tala mama tela meluna twala kwa pinda yenene utudikila papa sunda tela mama mama mugila mwana nwana zubula hiyo ni kima mieto twawa yelunda esadila beto takala baba mungu baso tutala na mama mungu esadaka sala sona kila kalipo bana pepe para si escola de la sociedad cuya mwana mmoja na fukari asikia kuna msana sana sana hata wasanii ndio ile kwa ile seli kwa kana Mungu bali ndio na Mungu sio ya Bwana ni kukombela tunataka kutafuta mtaeleza bila kasama au misana mvita ya mpira lufongo kuzikanyana mvita mmoja kwa mfano ya kungana beto mungobe mansa mvita kazi mvita mkati wa nzoye nina maana kama sasa mweka alisijini kaja mjini mpasi bo bawo sona kwa tatata nyumbangu afusikenzoni kadi lukia fishulo tujidi kwa wazambi to ngaho tulombele utufana ngaho twavisa twasosa nkete makimfumo kya mazulu mo masili ngeka tanzania tulomone namo masili manza tubana mo maozo kasi tusote timanza mazulu ngaka mkhasi baba kinora bezufula ko uyi jipta kuiwala na fuki ma bisamu ya
Kamu itu kalau kita bangun saya, berusaha berubah asal sadila, yelada, yeluda, mana mati dua kasih itu, mengadukan suka, tapi yang masih membuatnya di mana fela tidak mau semua. Amin.
misato ya mwene Nzambe Tata Kolo Yesu abasi mutumbangu tala kusokubana na kuto zote video kasi tuzaikuza masala ya video ya mwene video zimo bisabiso pamatana kusoko n'okutte tala basala nayo batana nayo bana nayo na Yesu ya pasi kasi bakanisi yozaambia na wala kusema ya roho pata sisi na roho ikaye mawa ulipo nayo wala kazi nayo kwa ikaye za katabana nayo kanisa mambo besi pema mambo wote besi pamoja na sima bako mwa kabisa kimya na kuzengi ili kama mambo wa leo sisi na kombo de sa kule tata mwana tata mwenye sangu amen.
nitata mwana vela. Amen. Na kwa ya na maisha kama mmosa watakata na mama ya solo nene yote na wao yote na ngojeli ezali ko munene to yote na mabonde ni wewe ya wao kulaleza ko munene ya wao wana sonyoso tiki kwa masana biso to yeye dawa kwa mkololo yeye tina na yeye to yeye sana kabisa kwa mama to dama ni bosona na mkanda ya yego nenge za ni magiste to bada na boso na yego to tala na mkanda wana to tala basile to yeye anzemo ya mwe mene mkololo na mama nzemo kwa sisi yeye ore ya dafili mama te abasoma no ezalika kadafika amakite mwana kwa na historia pendeza ndio na kama sio David akate meke zalika kama sisi mama mesisi bana baba ndio yeye David kwa David yeye na bazego mingi parmi les 150 yeye na mingi peye mtazalika kama mmesa na yeye mtabaraki kwa yeye na boso kwa bonde la konyeka soka ni kwa bonde la David akonyeka na sema ya bonde kama kana sema na somo moyo mususu ezali ya mabonde mususu ezali kwa kumbi sazale mususu ezali ya mate lokola nene bazemo na mususu ezali lelo na kunaeleza kazi magise tozali na bazemo wana ezala bazemo te ya biso ezala bazemo soso bonde la tolali bonde ya mama zali ko pesa tuzo bazemo ya bonde ya masukulie katanzame wana nzemo ya bonde na nzemo kwa soso yeye ndalingana balimbo ye oyo watia kuingia na ye epai na Nzambe akokani na ngoma ya Sion ngoma wana ewe na kate ewe tele nende kana kadipela lokola kwa ngoma esingele Jerusalem Nzambe asingela batanaye ndenge wana donc nzembo elobimo na kitongo yobi asala mfumu bafana ne emuwasioni ulemo lumika usikilana kanga imani miongo misubiri Yerusalemi ibuna mzambi usubirila batmani tukawa ya kwa yeye bataka mama badina bayeka nzembo oyo mebiso pe oyemi yango tosana ngo nakati na ngoma nzembo soso yeye biso na ngoma ezali baje bapesa nzembo wana oyemba bango basa
Botosi ni mbegu ya mwana katika mama
mais mon promis ma prophète de Miki pour le cas de Salomon a promis les miens à Waki, à Gilbert à Waki. Or, ce sotani que ça Salomon or, ce sotani que Zali, Yali, Zali, maman, Azali, pour que ça ait conseil. Bana na
Baik, sama-sama
tayari makamdegeza yango wana ngai mama wana azala kakao mwasi ya babasi mumamale azala kakao na maradela ya babasi mumamale bakutake bakiti ali bakamali bamutina kwenye zamaiko osasa sababu omoni wana kamasala kama makazani bajani mama mwana zake kuzali babasi mumamale hiyo kanisa ni ndio kwa ndani na babu ni ndio kwa pesa na pesa babasi mumamale kazali kwa remele babasi mumamale ayo ni malala ambayo ni kisi ndio kwa ndio babasi mumamale nikawe salama hapa mpenda na pesa zake mwenyeji wala yependa pesa zake mwenyeji anaandika hapa mpenda ya mwana wa mama kwa mama kwa isali kwa na katika soso kelele baba ndio soso za baba ya mama mwili tumeona baba malama to yemekubaza na kutosi ya mwana kufanya musalo munani soke zaidi ya bongo musalo ndio yemite soki kile kusuka wapi ya mwana huyo nzame anasema na maneno tikiza na muye to bomba yango to sala yango kwa to sala yango biko na kwa ya dada mwana peta kama musalo amen toke mama kwa Mzee mwana ya mwana vela sisi na mazuru bika Mungu wa Yesu Kristo kimfuka mkiza za dola kwa mtoto wetu kutuvana jambo kwa Mungu kutubeba kama sume ndio kata kutuyamla na Mungu kazi kutana na kwa mbika ya mfumo yengono yekeo sisi swala ya Mungu tunazala basi mwana vela amen. Mama mwilu swalo kumuna yo
Gracias.
Azalaki na amour du prochain, azalaki na respect
heure. Et si Koyo, na lundi, on va rappeler. Pour la mairie, ma réunion, c'est sur à 22h. Normalement, il y a 16h. Pour les possibilités, ma réunion sur 18h, 19h. On a 19h, 22h. Défilé. Sans que vous fassiez ma réunion surtout. Donc, nous sommes égal pour ça, on a dit. Dans la vision école de Moké, dans le modèle, donc ça, on a dit Noké. Tobeni, Tata Nabiso, Maman Nabiso, pasteur, conseiller, battez les mains. Bagi en sa qualité de conseiller de la chaise spirituelle, conseiller direct de la chaise spirituelle, pour que ce soit dans la ligne de mon collègue, pour y aller, mon corps. Donc, comme ça, maman, mouillou à travers les maman. Talabana.
Marie Lucas Wazali est né le 16 mai 1880 à Kama, dans le groupement de Zulu, territoire de Mazamou, district de Kapara, province 15 à la mission baptiste de Bonnet-Pré. De leur union naquit à Kama 3 enfants à savoir Papa Kisolier de Guillaume Charles Daniel, né le 12 février 1914, Papa Daniel Salomon, né le 25 mai 1916, et Papa Daniel Marie-Joseph, né le 22 mars 1918. Au cours de leur vie pleinement spirituelle, Papa Saint-Jean lui-même révélera que le Seigneur Jésus-Christ lui confie la lourde mission de paître son troupeau parmi les siens. Mission qu'il refusera faute d'en être capable de la vie. Maman Milou encouragea Papa Saint-Jean à cesser cette mission et à entreprendre l'œuvre du Seigneur. Elle promit de le soutenir dans toutes les circonstances. À la veille du jour fixé par le Seigneur, Papa Saint-Jean demanda à Maman Milou de sonner la cloche pour le culte matinal du 6 avril 1921, jour du début du ministère de Papa Saint-Jean déclenché par la guérison miraculeuse de la jeune femme agonisante du village de Lobekusura, du nom de Kakando. La nouvelle de ce miracle, qui se répandit comme une traînée de poudre, fit monter à Kaba des milliers de pèlerins par jour à la rencontre de Papa Simon Kimbangu, de qui il obtint soit la guérison spirituelle, soit la guérison physique, car Papa Simon Kimbangu guérissait toutes les maladies, toutes les infirmités et ressuscitait les morts, dont un depuis 3 jours. Le 6 avril 1921, les choses dans notre société humaine, s'agissant de la place de la femme, débordent d'associer Maman Milou, son épouse, à l'accomplissement de sa mission divine, telle que reçue de Jésus-Christ. À l'époque où la considération de la femme se limitait uniquement dans les travaux ménagers, familiaux, champêtres, à la procréation. Elle n'avait donc pas droit à la parole au milieu des hommes, ses semblables, et moins encore être libre au milieu des hommes et de les enseigner. À l'arrestation de Papa Kimbangu par le pouvoir colonial belge, une période de répression s'ouvrit contre tous ceux qui le suivirent. Une mère de 3 enfants. Près de 40 ans durant, elle fut assignée à la résidence surveillée à Lobekusura, où elle fut constamment traquée et maltraitée. Cependant, elle se distingua toujours par ses qualités exceptionnelles. La fidélité, la persévérance, la générosité, l'hospitalité, la non-violence, l'amour du prochain, le respect de l'autrui, etc. Revêtue d'une foi profonde, d'un courage extraordinaire et laborieux.
nange banato banaka basaye wamaki oyo tele bana nayo yo bataka dai kuna sasa modi ya solo mama ulani sekende uzaki mama ya bana ukidai kule ya solo sio nasimi toto yo na nani uzaki sio disaka huyu ya solo mama ya uzaki uzaki bana nayo mama kuiba kamwana na yaka bazali na sala mama kuiba kamwana na yaka bazali na pasi na zati bikete ogoro la pasi soto zaidi ya sasa zala na biso matakano uti ofisi za programu kama sabiso na kumbe ya tatana na bebe msomo amen na kumbe ya tatana na bebe msomo mama mimi Le 27 avril 1959, l'église l'histoire des années congolaises au sud. Ils avaient tout le monde pasteur de l'institution de la communauté de Lyon sur la mort si la communauté de la communauté maman de Lyon sur la communauté il y a sur la famille maman n'a eu tout de suite la communauté et le communauté est à communauté et là la communauté n'est que comment le maman Mo
ya solo kata mama oleh langsung dosa kami malu senormal itu yang awal dosa kami sekarang main bisa berdiri pada saat pasal ini punya saat itu kadang nah itu mama papa itu kami kasih sama orang yang apa bawa ini kamu mau kalau saya mau kalau saya sewa ala kisah ini asal mau punya masih yang sapi setiap masa papa de ya solo to ona haba mini tata sana responsabilité mas kasa ke ko mama ko ya sake asa de ko de sama sala ya ta ko ya me chama na kasa de la responsabilité ne yo mama sake ko ni que sa sama matériel no spirituel no musana ko wala ko wala
Oza na esengo monene
papa kobandala lingomba na mokili yango wana totia mama mulu liboso topesa ye lokumu tosalela mayeye asengi biso atikelaki biso lingomba atikelaki biso misala oyo eselemi ya sika okebani tata nzambe nkolo tata molimo mosantu mpe atikelaki biso bapapa yango wana mitindo na ye alobi lisusu tobongisa ezaleli tobongisa bizaleli na biso mpe elateli yango na mama mulu abeteli sete tolanda matambi na ye na kombo ya tata mwana tata molimo mosantu. Merci maman. Merci maman. Nilakisa na yo mama, nilakisa na mtoto ya ngai nazali mama Selo, mama Kalamuila mwasi ya papa ya Kalamuila. Kasi yesa biso iko ndiye na mboka huko. Atuka na mwana kitoko mingi. Mokolo ya lelo eza mokolo ya ndenge sainanga momwana esengo ezali awa na kati na nkamba tokoka wana nini vrema bamama tomate ebele mpe na mateli na organisation société ya mokole na kosanzola mama ya malamu nde batangi tokokata ya pere ezala mwasi ya malamu ya azali mokolo ya mobali na ye ya solo biso bamama tozala mpe mokolo ya mobali na biso na makambo nyonso kwasoto osepelisa bango esika sokokende bakolema biso ndenge papa sokokebanga tokondima mama muni soko tali na verbe na 30 verset 10 ya toka kosanzola mwasi ya malamu lelo ntango kosanzola mama na biso atolongaki oyo azalaki nango oyo azakolela proceseka munika wanga na kolonga ngati nyonso basali ya kala balongaki alelika mwana ezala leso na biso bamama ya lelo tozala bamama mola moke eske tokolonga ndenge mama alongaki mokili te ndenge atakolo mama toyobi okuma tondi yo na maimondo ozala okuneza lolo lokole me oyebi kaka eza bakuna donko osepeli wana dima ndenge bakunda nyonso wana merci mama oke mabeli yasolo mabenge mabeli kona nakuna ye bakusali bamoni bamama tomoni na yo eza biso sala nini nazali mama Selo, nazali vice-présidente ya Afrique na Saint-Denis. Solo mama fete na biso de kitoko na mukolola ya 27
toza na esengo leki makasi bino moko bomoni tokoloba nini tozali bobeye kolanda tozali kosenga kaka mama Mwilu apesa biso makasi tolanda matambi na ye mpo tosala mosala na ye oyo amonelaki mpasi mpo tosala yango mpe tozali kosenga apesa bamama makasi apesa biso mayele surtout mayele na bwania mpo toyeba kosala mosala na ye toyeba kotambola kati ya mikili ya mosika toye ye alobaki tozala modele tokopie ye tokopie mama Mwilu mpo tozala modele na kati na mokili yango kaka tozali kosenga na mokolo lelo ya le 27 ya mama Mwilu apesa biso makasi apesa biso mayele nde yango kaka tozalaki nango. Merci mama. Mama